ndenge kaka ezalaka lokola bobo mesano ville ya Mbujimai ezalaki ya koyinda lobi eleki pona koyamba le garant de la nation après séjour na ye na Kananga 18h heure locale. Boeing présidentiel Simo Kimbangu et Kiti na tarmac aéroport ya Bimpemba avec au bord son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ayambamaki avec un pacte pe idéologie na ba autorité provinciale pe na ba oyo ba utaki ville province ya Kinshasa ko banda libanda ya aéroport pe nzela population ezalaki mobilisée pour na koyamba le béton de la République avec un pacte pe idéologie. Na chef-lieu ya Kasai Oriental, le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salaki démonstration de force, population balobaki, fachi béton ou rien. Kasi sengeli boye baki, Mokonzi ya mboka, akena Mbujimai, et sika wapi, a ko assister na célébration ya messe ya jubilé, ya évêque ya Mbujimai, na stade Kasha la Bonzola, pe a ko procéder lisusu, na pose ya première pierre, ya site ya construction, ya nouvelle ville, na Benantumba à 5 km ya ville ya Mbujimai. Ah oui, boinde zalaka. Fachi, béton na béton. Eh, que yo. Fachi,